Capage TV. Capage TV. Tobe na matoi na baboti. Bolongo na distraction to komi na Sukambula mama Cindy. Vraiment. Sukambula diable a changé la stratégie. Accident de salami na mwani. Novembre. OK, bah ça la question en décembre était comme en novembre bien janvier février. Ba poussa. Avril. Ba changea. Siko esengi na bana nzambe tout botelema. Amen. To telema tali comme salami. Mais Dieu merci. Na bi ke na landi information. Bazana ba soins intensifs mais nkola zana bango. Et ana ba cas grave nkola zo sunga. Bana na bazaba inonsa. Toko ba ko prier pour na bango. Pena ko senga na babota. Botele ma mikolo bo chabana na bino na prière parce que to komi na suka ya mbula. Ebi mususa zalaka chrétien akende ke église mais lelo balanga jamais ko tenir. Païen sima. Tikabo. Na ba régime auto l'école. Chrétien d'église mais lelo a changé. Pour na nini? Likonda. Na pouvoir. Ata bokangi ba kuluna bo memi bango. Na loba ngone mission na yo kuluna. Ezaka katenzala. Moi je connais de filles famille ba na mbongo nazo sala ki musala kindumba. L'esprit. Na ebi garçon papa na mbongo mama na mbongo mais abima kuluna. Ezaka esprit. Qui vous dit que mututu soka bimi kuluna ezaka kozanga? C'est faux. Je connais des filles ou azana via mobulu ya mibale mais famille ba na mbongo. Et là, on a une senga na binso ezani na gouvernement. Bozo kaka bango te botina kanyama kasisi, mais compris aussi pour eux. Surtout ça. Mais botina ba pasteur nguya balanda bango kuna parce que ce sont des esprits, kuluna des esprits. Donc problème ezani. Problème est fandi wana na ebiso ezali kamba conscience. Congolais ana misala ya mulili na ebiso misala mulili kindoki nde fandi na biso. Kindoki yo kansini bakangio ozani outi likolo oto koboma muto meni makila muto ozoloka kindoki ezali makambo ekosala mate na via muto mutasala ndeko na ye lokola délivrance ezalaka processus. Ouais. Congo soki muto akobongisa Congo pena bongisi Congo aye après 20 ans nde tozwi délivrance. Oyebini délivrance ko uta tena kobongisa mboka boye délivrance ko uta na mentalité ouais. Or pour changer mentalité congolais maman et aller loter. Là papa Fatia maman eza lelo te pour changer mentalité même Nzambe. Pourquoi les kisaki bana Israël ola les kisaka bango bakata mer rouge ezaki pembeni mais asali bango contour oyi poni po baza temps ya koyekola mais ba comprendre que Moïse te voilà pourquoi ebele o bakota ki bakufaki bana bango bakufa. Capage Télévision, merci à vous, merci à tous nos abonnés. 70 000, ça se fait. Tofungo la champagne la chose à Bible. Mais merci. Pour un d'abord qui n'a besoin 1, à commencer sur la 70. Et ça, bika moi pour n'abattu belé parce que par exemple, ça lui 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, même si tu es a 10 mois. Mais 70 000. Donc, qu'est-ce qu'on a décembre, 90 000, 100 000, on dirait qu'on a 1 million d'abonnés, on dirait. Merci pour la SIA, plus de 143, 3000 et quelques déjà, ça va. Parce que tu as conseil, monsieur la SIA, tu as un Capage Télévision, tu as apprécié et puis tu as un SIA. Donc, Arsène, le lot faut ça le moins SIA après émission. Merci d'avoir venu sur l'Andabiso, tu as un prophète Jean-No Bontongo. Moi, t'es papa, tu as fait votre activité, belle, bonne église, bonne famille. Tout est bien, ma bien en colo.
Évolution, ça va confiner, hein, des sa émission, pas na confiné. En tout cas, sous le confinement, ça n'a pas qui question que ça les sous mbeba te tozonga sous na confinement tozongi. Effectivement, ceux qui ça qui mbeba et salami confinement tozongi pe solo na confinement wana et c'est que tous se contrôler. Ouais. Parce que les locaux yo mokile ko quitter, ba médecin humain ba ko quitter. Et c'est une intervention divine, il y a un médecin spirituel. Pour et un médecin spirituel, on a un principe. C'est-à-dire les hommes de Dieu, un ange, un principe. Et quand nous allons respecter tous ces principes-là, je crois que nous verrons la main de Dieu. Il y aura une guérison totale partout au monde et tu glorifier les sous-ensemble. Et ça ne dépasse les sous parce que le lot, ceux qui mbongo. Économie kiti makasi na monde crise financière ya osakanate c'est par rapport à la pandémie wana donc crainte za makasi que et ça là que batu bazonga lisusu ba situation ezaki ya pasi calamiteuse ya kozanga même mbongo quoi nourrir tout ça misala kiti makambu baby et ça vraiment pas mingi vraiment que le Seigneur nous aide. Amen papa, merci na maman Percy, petite sœur nanga Percy Molo. Ba oni so na ba entreprise, ba oni so na banda kuna ba renouveler banda na ba pour na mois de décembre, janvier comme na image mususu. Percy Molo o eza ba panya, asali biso ba pan, asanse biso na rideau na biso, eza ba pan donc aoya ko modifier plateau na biso ya capage télévision. Percy Molo, so boko tika na page na ye boko mikara bolu kara Percy Molo sur Facebook. Bon mon bien Brico Fashion eza maman asala ba puta nyonso o papa fandeli awa donc yeka ne mutasala en tout cas merci na ba onyo so soutenir biso so moni biso to lata boy ba tebele ba otunanga olata ka wapi na lata yo donc so kanka photo ya émission nanga otindeli kasi boutique na Instagram otindeli kasi boutique na page na ye kasi yekola ko commentaire na ba émission nanga po batpa na facilité ya ko zwa ka ba lien na Instagram parce que bat nyos ba bi ko Instagram te donc ça là effort pesa biso numéro mo ya WhatsApp pour ba déranger trop pendant bilamba na lata donc nyos na lata kasi boutique quoi voilà merci tozana moto na Nzambe papa tozo kende na yo bien ba fait tozo kende bana na Nzambe ba kenda ko kanga date ezali le 31 décembre kwa zo banga les premiers à côté et puis dans le mois de novembre, décembre, janvier, ma mort est tellement ébélé et puis ma bota est vraiment unité, ma parents bazali ko battre la banate, les cas automoni pen à prince wana bano ba uti ko ni internet sur tala journal 5 wana na bi ke yo to zarano déjà muto actualité okolo banini pour ma parents et puis pour ma boto bazela ka fin de l'année pour ba pesa nyonso bango e pa Nzambe. Merci beaucoup maman Cynthia. Ya boy tena kota na motuna kitoko tuni na profiter nga pe na pesa mama Percy Mbote. Ah merci. Mama Percy Nzamba pambola yo na moni plateau bonzambe hein plateau ezana bonzambe pe bonkolo. Moni oyo sali ba rideau yo eza pena na bonkolo makasi bonzambe. Kola mona yo. Amen. Mama Cynthia ça passe. Moni peuple de Dieu bazo mema. C'est pour cela biso d'abord ba sa na Nzambe. Toza ba visionnaire. Kapachi, peuple qui marche sans révélation, c'est un peuple qui est sans frein. Et une église qui marche sans révélation, c'est une église morte et koufa. Aujourd'hui, il y a solo plusieurs églises, les pasteurs rebelles sans vision. Arolobano na ana vision, oui, ana vision na ya robenda la repa bandimi. Ana vision na ya osala ke bandimi bako bakota. Mais vision na ye ezaya nzambe te. Ana vision na ye abongisa mateya po ça le loko moko par rapport. Mais or nzamba zomona mateyo ya lingate ya te. Vision nzambe zali par rapport ya période, par rapport ya temps. Nzamba ebike ya un vent o ezoya po eluka emema bana na ngai. Sacrifice liwe kota. D'où na faut pas mon vision nini par exemple, il y a prière ya délivrance, autorité. Prière ya combat. Mais comment on a passé à ça distrait? Il y a ceux qui sont dans la matière, Saint-Esprit, ils sont dans la matière. Il y a ceux qui sont dans la matière, pas selon expérience. Surtout ceux qui sont dans l'intercession. Dans l'église, surtout les modérateurs. Même la routine, habitude. Tu vas aller à Zalewa, tu sais que tu makila na yeso rythme moko, tu sais que molimo kita. Tu sais non, yo yebinga na même bongo tinga la bandaka na bino emso na bandika pour délivrance.
pas prière d'autorité. Et ça, selon Saint-Esprit. Mais il y a des serviteurs de Dieu qui ont intercession selon Saint-Esprit. De même, il n'y a pas passer par rapport à ça, il faut tout dans Zambé. Nous avons révélé que vous priez pour Naba, Bana. Parce que Mikolo esprit accident à parce que si tant que déjà l'église est na buzoba ko soana ko local leadership ko tchana ba poison ko yiba bandimi mbongo ko escroquer bato ko sala ba sisa ba manki onozo o tcheba tono 5 ba benga na plateau yo soko bengi numéro wana ele kakate na radio la radio ko tukoloba te ba pro ba ebele ba bongi vina ba radio ba biso tout soto zaki ba aventurier na évangile soto benga makité to nga to kota na jewana po to nga to landa ventre mais biso to landi ko kota peuple de Dieu na lola. Maman Cynthia batona nde bafandele musala na babengaka azo sala makambo wana mais ba pasteur o baza azo bondela nkola ko révéler ye bondela il y a quelque chose et puis Dieu ne révèle pas seulement pour ton église mais pour toute la nation. Amen. Au moins toyebi na catholique ezalaka évangile ezote ya ma awa yango ndezo circuler toutes les églises catholiques oui ezalaka moko. Bishop, comme on a le même esprit de Dieu, quand Dieu va te révéler qu'il y a un esprit à sacrifice, il va le révéler mais à une seule condition, il va la concentrer dans la prière. Et puis il va créer intimité entre Bangona Nzambe. Et qu'à ce moment-là, nous avons révélé. Et il y a un l'église continue la distraction. Et comme il y a ma parent. Ma pasteur continue la distraction comme ma parent. Ba parents sikoyo o baza kati na bonzambe nkola ko solana bango parce que nzamba lukaka place ni il faut lobela soko moni yo moko mosali ozana distraction akolobela mutu ana ye moko bien ko tinda tierce personne. Amen. Dieu fait grâce à qui il veut. Il peut envoyer une autre personne. Il y a tout à l'heure ngai ne fona nzamba leki par moi. Qui t'a dit ça? Dieu peut passer par une autre personne. Il est Dieu. À quoi qu'on révèle, je bénis les serviteurs de Dieu. Oebiete, aebika komuno aebi message no ayapesi. Si ko ba parents de ba continue distraction, yako sakanate. Conflit dans famille, boyo kanyesate, Dieu va passer par où? C'est ça pour bénir. Amen. Pour donner aussi des messages. Il va passer par où? Dieu va passer par où pour révéler? Nzamba ko le kawapi pour lobela biso. Famille désordre des anakati. Nzamba ko le kawapi. Bino no bande ko non ko tonga na ko finga na ko ina na bolinga na nanu te nzamba ko lekela wapi bananga ni ba inonsa ba ko compatir pamba pourquoi parce que bino ba tête buza distrait to benda matoi na baboti bolongo na distraction to komi na sukambula mama Cynthia sukambula diable a changé stratégie accident de salami na mwani novembre OK ba sala question na décembre était comme novembre bien janvier février ba poussa avril ba changer siko esengi na bana nzambe tout botelema amen totelema tali comme salami mais Dieu merci nabi ke na landi information bazana ba soins intensifs mais nkola zana bango ya na ba cas grave nkola zo sunga bana ba zaba inonsa toko ba ko prier pour na bango pena ko senga na ba bota botelema mikolo bo cha bana na bino na prière parce que to komi na suka ya mbula ba réalité za ebele na yomoko pe para obicha na mabondeli. Merci Motola Nzambe, prophète Jean Bontongo, batwa kotala biso partout, batwa na ba prison, batwa na ba hôpitaux, batwa vraiment partout, batwa na mabota, ba misus bazana ba maternité, ba misus ba kotika ndo na ba morgue, en tout cas Nzambe fait ba misus na ba confinement, Nzambe azana biso nyonso, batwa ya bonne to ka mater. Bino ozaka so mutanga kufa to ka mo ko grave. Ba Cynthia numéro pasteur wana ozaki na ye, wana sundike betelio. Mais elle est en bonne santé. Dans l'émission, ils ont apporté le implicite. Faut que tu aies un titre, moi, il y a un indicat. Pour eux, il y a un non, et ça, la personne passe. Mais biso le roi, tu zaka wana ba na Nzambe. Ata devi. Toki non kabon. Ata 1500 vies. Biso to bi ka que oh Nzambe pesi biso vie wana. Eza vie à vie. Il y a bon moy. Eza vie à vie te ya kufa te. En tout cas, bota la prédication. Bota la matéa et ça la biso vraiment bien. Motola Nzambe na yesu ouvert yo tozo mona na mboko Congo. Et là on nini oh tozo dans l'étape émission la biso to ngate aussi ça qui était wana auto cotisco na deuxième partie nango. Et là on nini ozo sala kaka ata ba changer multitude de bateaux na ba poste na mboka oh partout mais ça kaka na ba même elo wana ozo se répéter. On dirait ba changer ka mito a bateau mais nzoto ya wana ka zo fonctionner place wana. Ba changer moteur. Mais mutu ke saka yango. Oui, le roi de mituka Congo eza ba moteur à VW
Et puis moteur Caracas il y a range. Il y avait Caracas. Et comment? Effectivement. Soit elle paie bien. Chauffeur on passe là qui n'est à moto à combiner à range. Il y a range, voilà. Donc à maîtriser peine nous bien été. Mais maman Cynthia, et ça qui va changer quand va chauffeur. Voilà. Mais mutu que ça ka yangwana. Et ça li kambo ya sacrifice na loba kango bien et salama na mboka. Mboka nini mobimba hormona soki peuple zolela ba ministre ba beti kara. Mboka nini mobimba soki peuple zo souffrir ba konza mboka ba sepeli etali kutu bangote. Mama, oyebi ke jour moko pena na fani na on sa pena prière na gêner na binzambe. Balabalo yo muta bongisa ngona nsiko te. Logo la biso tozana ba mbinza wa, logo tozana ba victoire ba nini na ba ma campagne ba partout. Mitu kanyoso koleka ba konzi koleka be wana. Comme ça miso na bango e mona. Yaya. Oyebi ke tobete sous 2 ans ngabi ba mona te. Ngabi nsa. Ba le kate oni. Balabina donc et ça logo ba bisi peuple tozo bino kutute. Tomona ngo kutute bole. Yaya. Chose grave maman Cynthia. Na mona ba konzi mususu. Libulu eye pena mukonza freiner. Akoti na mai. Abimi na epe. Atala ta tele mande saki kalmo mukonzi mo kitabi mais ça c'est quoi ça? Eza souté. Aleki donc et puis awa la place na wewa. Oye komini kamunini. Pa mona ke ba konzi ya soloka. Bakonza misala mabe. Bakasi. Plus si peuple zo souffrir bango ba sepela. Monde ténèbres senga kabongo. Ya moni moini na yo, tango yo sali moko au sale échec quelque part ya bete mabo. Akobi madibanda bi maman Cynthia na sepelité mawe. Ozuite poanini tanga balu kaka. Azuya sa. Yo oyeba te yondo oyeba. Yondo koyeba po nzamba ko confondre yo. Amen. Tika nkola confondre benemi na yo. Yenda koyeba aseko lelo aseko lobby. Seka Congo bongo mais lobby Congo so sa délivrance. Lobby yo poko big. Mama ba konzi bazana misana mabe ba bandoki. Ngana sina détecta bango. Tellement que mboke kota na sacrifice. Comment mutu azana kisita ko so poste munene te na mboka esala mabi. Mama biso to priaka pona bango toyebani. Yaya, toyebani bien. Mukonzi ni nango na mboko ministre ni na otomo na msopa binga na zasa. Ngale bi mususa zalaka chrétien akende ke église mais lelo balanga jamais retenir. Païen sima. Tika bon. Na ba régime auto leko. Chrétien d'église mais lelo a changé. Pona nini? Likonda. Na pouvoir. Botika ko discer peuple, bon a besoin ya positionnement toyebi. Mais il faut solo la bien pour tout to ko tika mutale kate soit balé les cas, jouer à tikala. Ou bien jouer à les cas balé etikala. Ya. Turo mutako le kate. Toko laka, toko saka, toko loba. Nzamba yebisi Jérémie, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Nzamba yebisi Jérémie, j'ai mis mes paroles où? Dans ta bouche. Dans ta bouche. Va là où je t'enverrai. Kende pas roi, Talen Elongi. Dis-lui. Kende, na Jérémie 1, 9, 10. Abi pour ruiner. Oui, pour ruiner. Arracher, détruire, déraciner, après plantir et puis bâtir. Donc, et pas ensemble sur yé. Il faut nous ruiner bino banane. To boyeba. Batu bonyo ko la pep. To ruiner bino nanini, na prière. Ayebi sinsa malobi. Na okokate liboso bakonzi na ke nekoloba nzamba lobi si tu trembles je te ferai encore trembler davantage. Amen. Donc problème est ça wana makolenga maman Cynthia ezali fouté et si là baba rotelema baba kozana kufukama to kufukama baba kozana na tak to kozana tak tout système a balé les kamutu atikala ou bien mutu aleki balé sali etikali mutu olekate eza esprit mabe mutema mabe ya omoni mukonzi nyonso to alekaka na mboka so baleki so kaza na bunzambe te aotikala kobongisa Kongo te salaire ba sode bujaka te okindokiti bakuluno bati bakena fonctionnaire à l'état babika misupe banyamuki kotinda bakuluno bakoti zamba mais bakonyamuka te ne Kongo ya munene ta zamba surtout kota kanyama nga koli na katanga. Ah ok, yo côté kuna bakoti zamba tokena bakiswishi bani na ebilumba shikatanga lokwa poche moi parti de tambola ana zamba koleka Kishasa zamba ezalaka te. Bana zamba wana zamba bilanga kanyama kase se dongo ya mama na zamba Kishasa bwana zamba te eza kanyama kase se zamba lubumbashi wana eza kuna katangati yana katanga on dirait na mona on déjà eza na katanga donc côté kuna mama na zamba bien donc facilité mutabima problème ezani problème ezali d'abord ata bokangi bakuluna bomemi bango na lobango na émission na yokuluna ezaka ka tenzala moi je connais de filles famille ba na mbongo
mais azosala qui musala kindumba L'esprit. nayebi garçon papa na mbongo mama na mbongo mais abima kuluna eza esprit. Qui vous dit que mututu soka bimi kuluna eza kozanga? C'est faux. Je connais des filles ou azana via mobulu ya mibale mais famille de bana mbongo Et belé. babisu bana bakonzi. Oui. Je connais des garçons soka otali papa na ye otali pango na bango bana mbongo mais mutu ebeba atondisa ba makamna mutu a persa asanga lo bango po bible boya biloka mato ebele otali famille eza bien éduquée mais moi na se faire coup kuluna donc boti okosake eza kozanga musala na c'est pas ça. C'est pas vraiment ça. Ça c'est de deux. Qui coulent les esprits. Et bien là, mais makila. Makila ni. Ah mais la makila ba nyao, ba makambi belé. Tokota to solana bango, to solola kana bango. Ne to noter bango évangile. Ah pasteur. Ba pesa nga kutu ba pesa nga ko monaka mutu ya bato. Okoma bo ntoka nde bano bakoma kuluna bo. Otali bo. Tsoka ndeza makambo esprit. Combien de bakuluna to ebiso ba bete mbele koti e sale lote. Combien de kuluna obi pena mutu aza jidoka pomba makuta na kuluna mwana mukie bakabana mikie mais soka lobilo likamboseni olengi c'est l'esprit un esprit un esprit mama Cynthia na solo likamba solo bana na bazat o mwana mutu azo pesa explication bakabana mikie ba mikie me babotolo tout baba petit mo ba mikie ba petona vraiment mais babotolo na mbongo na ordinateur na nyoso mais baka bana mikie pour dire quoi amala mukie na âge na nzoto mais esprit amukolo spirituellement amukolo ya wana saka tio hey olengi mais yo mukolo olengi ya wana bisaka batu sala fort spirituellement faites un effort d'être fort spirituellement même si physiquement tu n'es pas encore arrivé. Non, nous sommes montés. Mais dis-toi que n'a pas bongo. Ce qui t'a écoqué n'a pas bongo. Vraiment. Même si tu n'es pas fort, nanzoto, osa mukie, mais yebi sabato. Bola na mukie na ngate. Oya komekanga na mole moyi, awakutanga na za de big. Donc munene. Même si osa okoka kolobate, okoka ko revendiquer ton noté, mais spirituellement, ganga, loba, bondela, déclare, tu auras ce que tu veux. Amen. Bakulu na bazalaka fort spirituellement yango ba dominaka. Et puis comme on a battu babotel bango biloko de kuluna bo a3 bingambe mais babotel bisonde o ba ki na machette mama Cynthia ngana Saint Esprit kuluna ye na machette ngape na lichette ngakuto na robete bien na lichette pour na Saint Esprit et puis na lire bien nzoto fandi mais comment na muto zo lela pepeta ngona comprendre moi muke imagine que ba comme boto blo na cimetière kitambo bo ya pena na cercueil bo lichette soki ba mama tala no matanga oyebi bato bakende na cimetière d'abord ça bato bazalaka esprit biso c'est tant to bana boke na cimetière bokini na to na cercueil bobendani mais ba pomba ba yo biso to bato esprit mais ce que yo soka niveau boke na cimetière mais ba petit wana bakini sibino ba comme un esprit mususu si balataka basinga spiritualité na bango kemba bana bakisi ya wana sabana moko muto ya prière mingi akutana bakoluna te amen. Mutanza mutanzamba sambela akuta et puis so akuta na bango ba ko accompagner na ndako alesi bango muke bati ki na oka passer mo kotela so ba beta lo mwana ba papa passer na seka bunga kinzela façon ba récupérer muto donc c'est un peu ça bako kima c'est ezana raison et loko na ina senga na binso ezani na gouvernement bozo kaka bango te butina kanyama kasisi mais compris aussi pour eux. Surtout ça. Mais bon, tu n'as pas pasteur Nguya, balanda bango kuna, parce que ce sont des esprits, kuluna des esprits. Soko moni mutu akobe ne faut mona makila mutu, asoko mutu mususu. Spirituellement. Et ça psychologie té, parce que on a fait, moi j'ai fait ça, j'ai fait la psychologie. Vous comprenez? Na tangi yango. Psychologiquement parlant, mutazaka na instinct, sentiment. Aolinga mona makila mutu te ko sale sort somme pour ben instinct zo sala mais spirituellement parlant ce que mutala misala mabe ata moni makila ekolobele et l'autre côté arrêtez de mentir que ça ba famille pauvre qui chasse zo souffrité bozi bango nanu na yebi mamna oloba kolona eza spirituel bo memi basala nzambe ndenge batu miso basala ka ken hospice de veillard à quel orphelinat à quel otika biloka memina musali ya nzambe à qui a prié pour na bango faites de même avec les enfants de kuluna l'état ayoka eza makambo esprit mutamona makila yo tala na kisasa moi ça na zemi ba kati mbeli ba opérer ba komi ba médecin ba bimisi mwana ba kati na mwana ba tiki ba kei est-ce que ça normal c'est l'esprit donc ezaka pasi organisation ezalaka bien ya wana na lobinyo surtout ezaka pomboka
batu mingi baokama mboka bakonzi bazana mboka bana misala ya molili bakosa quelques-uns oui bakosa ba ki église ba bino to en église apparemment ils sont à l'église mais spirituellement baza musika na nzambe basa le forba pousa na nzambe bakoza na amour ya peuple manque d'amour et utaka wapi et utaka tango mutakoti na misala mabe. Papa, tu as le mot où baluka biso moko tolobi ke biso moko non ba citoyen congolais il faut soigner mental na biso parce que biso la plupart il y a ba congolais ba préféra futilité so moni biloko ezanga tina o eza na internet o ya ba clash ba kofinga biloko ezo détruire yango nde mutu ana plus de vues yango nde mutu vraiment oh biso donc na habité de photo tala to matisa yango na ndenge mo ya osakana te est-ce que eloko nini o biso photo sala non biso moko peuple congolais avant de commencer na ba konzi biso moko il faut ba biloko nini yango esalama parce que le jour on a to seka ki na ndako tala Molière oko imaginer te ba biloko elekaka na chaîne wana bakangaki mutu boye mutu azokaki o babundaki viol mais on dirait ça nango normal on dirait comment nango normal ngana lobi eloko yo betaki wana ya prière ya ba commune nan 24 communes ezana ba commune sous pena ezala pena lo yango pena ba bonza ngo pena ne di bonza amen na molili et là on dit au biso moko fo non tout ça là parce que le bel comme ba principe d'autres ko beta ba principe quelques principes nini au banana nzambe to mutu yemo personnellement il faut ça là pour les mususu ezala pena moi avantage pour mboka et le bien on de comme alobi yemoko d'abord yomoko mutu kati na yomoko il faut en conscience voilà yomoko kati na yo ozana ko conscience ba bengo prise de conscience or mutu akoma kana prise de conscience eza mutu oyo aza libre ana cachoté na prise ya diable te mais mutu diable akanga e prise de conscience ekoyaka ata mukolo moko te mutu abongi seki délivrance OK mutu abongo mama esengi délivrance so na mutu ngo pe faut délivrer hey pasteur abongi so qui va délivrer qui va faire quoi donc problème eza nini problème efandi wana na biso eza likambo ya conscience Congolais ana misala ya molili na ebisio misala molili kindoki nde fani na biso kindoki yo kansini bakangi yo ozani outi likolo oto koboma muto meli makila muto ozoloka kindoki ezali makambo ekosala mate na via muto mutasala ndeko na ye c'est ça amen kindoki ezali likambo ekosala ndeko note o eza normal yango yeso alobaki olinga muninga na yo ndeko lokola yo moko o milingaka on dira pesa biso de punition mais oui moi est simple comme bonjour kasi tango kosala ngo simple opambwa miti tellement que misala mabesa ka tabiso lingi munenga pa momate okoboya kosala ngoti eza kindoki ya au niveau au mona ba clash yeboko lo biso ki clash hein clash oui mutazo o eza ba futilité congolais zolanda misala mabe ba congolais ba mukie ba futilité ba longola et la vie ba congolais na ba mene vie ya paix ba koma na kimia makambo na monge fungwa ma evolua ba kenda liboso ba pambola ma ba fana nye mais la plupart ba landaka ba futilité ato monye na mbongo landela na kuzu aliaka ngoli le côté silaka landela na kuzu alelaka chaque jour stabilité zate yo mboka nini salaka yo kana ndenge ya mabete mama Cynthia mboka nini ngo des inciviques o ba bengi banti valeur bato bazana banti valeur basimaka mbongo ebele yo mona mboka mbongo bato bazana banti valeur ba opamba ma ba civique ba opamba ma bato moko boye bana buzoba ozo bebi sa mers e bebi sa jeunesse ba onde ba okeli buso ba opamba ma mama Cynthia kosela mama Cynthia te yoka mboka te écoutez mboka nini na monde o mona muto ana buzoba yenda opamba ma ka ara Congo mboka nini o mona muto ko atanga te abeta boye suki alingi ba locks mona mo soto mo loka jogo akutana ba konzi akutana bo bayamba ke bien basomela ke ba mituka ba opese mituka ba opese ndaku mais mboka bato batangi lokola Congo ba licencié ba sembele mais pas akutana tana bugumese Oya ko luka famille obike bugumese okansonenge mutaya ko luka musala di place ça na courant rouge tiae somo donc mboka nini muta tanga to azui a che farde po Congo batamayele baza ebele surtout na poto ba congolais ba nyokoli mindele ba mayele moko makasi mais omone na buzoba pe yebele clash ye la carte donc na poto ba congolais
ya ko sakana te akoma kaka régime eko ya ngana ya natonga tina to ona bande ko ba kotongelo tu as des frères envoie tu n'as rien Émilie ton frère vraiment tu n'as rien donc mboka wana bonga kaka biso to ya ah je peux pour ça non Cynthia vous comprenez mboka nini oh ndeko na ngama play nini yo play oh play nini yo mabe kasa bata boko ne to linga ndeko ngololi bongo ba vie à ça 1 milliard kola sunga vraiment kola sunga surtout mambo ba di na lobi na yo kolo intellectuel ba baye okomona babiloko mutatangeli ngana lobaka na bato lokola délivrance ezalaka processus ouais Congo ce qui muta ko bongisa Congo pena bongisi Congo aye après 20 ans de tout suite délivrance oyebini délivrance ko uta tena ko bongisa mboka boye délivrance ko uta na mentalité ouais or pour changer mentalité congolais maman et aller loter là papa Fatia maman eza leloté pour changer mentalité même Nzambe pourquoi les kisaki bana Israël ola les kisaka bon bakata mer rouge eza ki pembeni mais asali bango contour oui panine pour pas attendre ya koyekola mais ba comprendre que Moïse était voilà pourquoi ebele o bakota ki bakufaki bana bango bakufa o ba otaki na délivrance peine perdue tika boy oh metanga bible batonyo surtout Moïse akangola viens merci obiki biso délivrance babimi badaya ata mutu moko tamona terre promise batonyo so Moïse abimisaki ata mon côté akota oh tout bakota bano bango babota ki na via buzoba ya désobéissance na désert OK bana bonde bakota bango te bango tout bakufa mabele funga makemela ka bango désobéissance buzobe lekaki to buzobe leki et panza me buzobe ça ta amta principe yo kan sai panza be ki budiki sai bat yebo kono Moïse atosi nza bete nkola longoli OK atel misi Josué ko kan sa te ke yonde yo usukisi soko tsali buzoba nkola kolongola au cha mususu amen oh amen yo kan si yonde humilie-toi c'est ça humiliez-vous mon frère ma sœur humilie-toi roi pela kanisa kingane roi pele mais lolo messia le kai c'est ça humilie-toi maman Cynthia na zo bisa yo makamtoto solola kanga yango bien simba yango malamu buzoba ekoti parce que bato baza trop léger mamute mama be bato bakomi na haine omona eloko mabende anti-valeur na ebisi yo eloko moko tangelanga nani na mboko eza mboka nini yango belevaka bato bon mutu atangi te un alphabète abongi pas obala le roi un alphabète ce n'est qu'au Congo à Kinshasa oui mais un intellectuel aosala ntitsani ba faire part na poche mais atanga on va où jusqu'où tout ça c'est la tête tu vois le peuple congolais mais c'est toujours la tête je vous dis la vérité ce qui muto bongi ba konzi ba bongi si peuple peut te sentir ko bonga wana biso peut te kopika mais ce qui ba konzi ba otama na buzoba yo lingi peuple sani tant papa na maman na ndako bana buzoba bana bolanda loyenge papa na maman na nsoba ndiko beta gene bozo pompa wana ndako mona patali bango gene abimi yake ko beta soki ngoyi qu'est-ce que nous léguons à nos enfants? Éducation, on donne aux enfants. Nous, les hommes de Dieu, le pasteur, éducation, tu peux savoir nos bandits. Si entre nous, tous bunda, tous bomana na poison, tu peux savoir nos. Vraiment. Ce qui entre nous, bah, quand on a vie à basi, ko santé, ko salabo, tu conseilles binoni. Mais bino ba commander ba grand synthétiste. Donc, on va pasteur ko tabete ngako, piano ngai, pia, pour papa salak. C'est ça. On va où? Ça, c'est quel pays? Donc, tous les domaines, tout est à Koubeba. On a zébi c'est le combo qu'on colle sunga. Amen. Peuple, besoin de conscience. N'habite na côté on a ma casse, on est ba pile, ma nouvelle, wow, conscience, tout ça n'est. Vraiment. Papa Nzambe amonayo, tozo kende na biso moro vers la fin. N'habite vent et ba sexta pa zongi les sources bêti les sources ndika na mari de nuit opéra neni papa. Mari de nuit. A opéra kana ba multi système a opéra kana façon belé. Mari de nuit en soi. Eza mutoyo ayaka babingi mari de nuit ayaka na butu ase manifestaka na système abolingo pas moi na moi mais et dépendaka butu te même la journée mari de nuit wana akosala que moi si wana comme même na difficulté ya mobali ya bala OK ce qui mobali ya fani na et comme na système ko bala au moni libale bébé au moni pas simi balela ka mobali wana yaki bien to sera bien mais na comprendre te yemo ka seni OK
Et le connaissant va te belé. Yeba que ça, Marie de nuit. Ce qu'on Marie de nuit, pourquoi elle peut bon pour alingi aux années kaka? Yo kanisi ko zanazo ezaka yo Marie abomoto. Même Marie de nuit, yo kuta zanazo ko le kam Marie abomoto. Le mari physique. Marie de nuit le kenazo. Zo ane de ça kana bilo misato. Et c'est manifeste nini et pas moi c'est na mobile. Mais pas mobile wana. Zo ane ko sala ke aka usa mobile wana. Yango moni mobile msusu simba kambongo mais banda kutana na fimo ko bombongo ne seni ekita et ane mo pena basi moi sur la ça va commerce na garçon moko boya akita donc c'est-à-dire mari de nuit akoka usa mobile pour ebike moi sinyo sito lingaka bon tango za na mbongo te moi si ako okima frappe yango mi bale belé depuis que je suis avec toi mes affaires belé ça marche pas depuis que je suis avec toi attends même si il te dit pas comme ça moi je suis pasteur na délivrance et belé bayela ngala matoyi. Papa ta fille là depuis na commune makamukanga mais pour y biso directement a oyo kanini soni mais a bango d'une manière indirecte pour te dire que depuis na comment na moi c'est molimo papa mes affaires et kanga ça fait la honte hein mon ballon na yé azuma na molimo a préparer balaye oyo kake ba couper son rapport moi na molimo c'est que ça la délivrance c'est bien té au chassaté au bon de la bien té pour na et ça manifestation liboso donc c'est-à-dire à kausier ya mi balé. Hey, tu as une manifestation. Ce qui est, mais les mingi bazo subir moi ça la gagner bien. Mais amoni moi ça na ba soigner tel autre moi ça comment okangele kanda. Adongo la kao. OK bita comme bimani banda. Aozo mi bale msusu. Azo ko bien parce que mi bale on a ba balete. Et ça pas satisfait les autres. Mais yo tango comme ko ya na lire moko sérieux, honorer moi moi c'est mari de nuit azakati na ye à se manifester. Son kebite a frappé na impuissance sexuelle. Je m'excuse ce qui a frappé l'impuissance. Tout ton mobile. Mibali mingi ba subir nango. Ayarane bien, mais soit bibi banda OK. Mais soit yé pas moi soit autres mari de nuit a blessaka. Ya misa tu ya numéro ya suka. Tu n'as ni liwa. Ce mari de non monique o a têtu mbongo zo zo kaka. O satisfaire moi si na nyonso o yé pas à se pelana. Il te tue. Kende to zango ka. Et kende il te tue. Au moins, on soit bien malade, beaucoup mieux que Luka. Marie de Boumi. Avant de te faire traiter à l'hôpital, va chez les hommes de Dieu compris pour toi. Amen. Il y a certaines maladies, et ça créé par le mari de nous, parce trop jaloux. De même paix, il y a certaines maladies pas bassi, et ça créé par le femme de nuit, surtout Mibal. Mibal de femme de nuit, on va kanda. Dans la que l'eau moi si, kanda moi c'est le cas mobile. Ok. Le go tourne à moi si t'es dans ce qui n'a pas de nuit pas ce soir. N'a fongolo la moi si comment est-ce que moi c'est quoi ça? En tout cas, merci pour ton ensemble pour la prédication de l'on bon comme le biso te répéter en tout cas Zamba Pombolo papa de pour to ka bona émission lelo to ka na Yesu amen to ka na Yesu amen Yesu na ko pesa biso solution à ba problème nyonso tout ça amen yami balé to longo la goy congolais goy ya osaka moto moko tenga lelo auti poto afani mbula na poto na zolo balanga afani mbula na mbula afani ba Irlande afani États-Unis des années na uti kokutana avant na ya ayambinga quelque part na centre ville to solo to partager to ba ni peka bo YouTube karabo abina nga lobi papa na ina kene ba faire tout na faire nini par ba faire ya makala ateka makala matalikola camion abina sana salango ya seta na ya turu moko awana kini abibino ba congolais bo ba goy. Nous aux États-Unis, na poto en Europe, on cherche. Ata musala ndenge wana salaka po peso mbongo na poko na suko na lati mutakoyeba eloko na salaka azate. Totika ki goy. Congolais goy. Bo fandika boka ko senga praise. Bino pe ba praise bolekisi. Vous encouragez le mal. Praise lo bane keeluka. Praise lo ba keeluka ngape luka yo. DG Cynthia, oui keeluka. Tina batu ba luka. Tolongo la goy. Ya misatu. Tolingana. C'est ça. Clé. Ya 4. Na pamboli baini boumela. Merci en tout cas Moto Nzambe azali. Na pesa watu bote te opekisa. Ouais, au pesa mbote. Na nazo qui déjà au clôturer pour faire genre bon temps au niveau des ana. Bato nyos balingi babengi en tout cas et osala vraiment bien papa
remerciement pembo tele banani. Remerciement merci ka maman saleli biso. Na sepeli molo. Maman na bino bien na bi plateau et comme na bonkolo. Moni na osala bonzambe ya makasi. Na pesi mbote na batutu balandanga libota nanga papa famille bontongo famille eongo bontongo nzamba pambola bino maman Cynthia. Merci beaucoup. Merci papa. Sepeli mingi. Ouais, merci. Na pesi bandeko basi nyonso oboye bingai. Na pesi bandeko mibali nyonso mbote basali na nzambe. Nzamba pambola bino. Ok. Merci en tout cas d'avoir venu sur Balandi Bisso. Quelque part dans le studio, na biso toza matangeza quelque part. So bo ki makelele na suka awa, c'est que babati volume pour na volume bisa biso to kata po YouTube pesa na ba norme nango. Pour na to suki a bo s'abonner, bo aimer, bo partager mes émissions na biso. Merci, bye, à la prochaine. Événement, le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Ça c'est la danse du moment mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse de Double Mixte à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. Capage TV. Capage TV.